kapole tekitoko ezali na likolo moto te abana mokili amoni kitoko yo namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera una kembo ekozala enantete na bomoi una ebale na bomo ekoto nisamboka namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera imana mapachinoso okokoma lola esikana naina bomo tokoza imyaseko namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera tango Yesu akojonga ekozala esengo boka oyo yakitoko ekoza lalibera namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera namboka oyo kitoko ana pachele moko yende bolingo nantambe akonge ngalibera. 14 na verset 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied. Wana kuna na mboka wana Lystre zalaki na mutu moko azalaki na makolo ya kobukana to elemba, boité de naissance qui n'avait jamais marché, to oyo azalaki kotepatepa kuta botamaka pe nanu atambola soki mokote. Il écoutait parler Paul, ye azalaki koyoka Paul koloba, et Paul fixant les regards sur lui,
Pe wana Paul atiaki miso na ye likolo na ye, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, pe kotalaki ete azalaki na kondima mpo nete ye abikisama, dit d'une voix forte, ye alobaki na mongongo makasi, lève-toi droit sur tes pieds. Yo telema vraiment ngwin na makolo na yo. Et il se leva d'un bond et marcha. Pe ye atelemaki mbala moko pe atambolaki. Amen. Je voudrais moi aussi vous saluer très très cordialement. Alingaki pe ngai na motema nanga mobimba napesa bino vraiment mbote bino nyonso. Au nom très cher de notre Seigneur et souhaiter kombo oyo eleki bule kombo na kolo na biso vraiment de tout cœur pe ko souhaiter bino na motema nanga mobimba à tous la bénédiction de Dieu na bino nyonso mapamboli et na la Nzambe, révélation de tout dont nous avons besoin maintenant. Pe boko kozala na emoniseli na manso toali nango posa vraiment sasa. Nous sommes tout près de la fin. Tozali vraiment pembeni na bozongi du Nouveau to ya Testament. suka ya lingomba ya Nouveau Testament. Tout a un début nyonso ezali na evangeli pe na suka. Et nous savons tous pe toyebi biso nyonso Jean-Baptiste Jean-Baptiste était l'homme envoyé par Dieu lors de la première venue. Ye azalaki moto nzamba atindamaki na koya ya Yesu ya liboso. Envoyé par Dieu. Pe frère Branham azali oyo nzamba atindi la seconde venue de Christ. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous occuper uniquement de ce qui a été promis dans la parole de Dieu et de ce qui a été fait dès le début. Le Seigneur a donné à l'Église le mandat de porter sa parole et a établi les différents ministères tels que nous les trouvons décrits en particulier dans les actes des apôtres, aussi dans les épîtres des apôtres. Aujourd'hui, il s'agit pour nous et pour moi en particulier de répondre à l'instruction en tant que frère serviteur. Envoie à mon peuple 4 à 7 services de guérison. Voilà l'instruction. Cela ne s'adresse pas tout simplement à moi, mais à tous les frères servants de la terre entière, car l'épouse est composée de tout le peuple, langue et nation. Et c'est pourquoi ce que Dieu fait maintenant, en conclusion, sera vraiment fait harmonieusement mondialement et les élus en auront part. Nous allons d'abord lire quelques passages bibliques, puis écouter la retransmission en live
Retransmission en direct des services de guérison. Retransmission oyo de service de guérison. Il y a 1955 le kaki na ministère. Et il me tenait vraiment à cœur. Pe yango ezali na mutema na biso vraiment. Que nous n'attendions pas seulement les puissantes prédications des frères Branham. Et te biso toyo kaka mais que tous mate frère Branham te. Une fois. Kasi biso nyoso to mesa na pe to memama. Dans les réunions directes. Na ba réunion ezali direct. Comme s'ils étaient présents. Lokola soki biso moko matolaki na kati ya assemblée pa ezali koteyama. Ce que le Seigneur a fait par les ministères de Frère Branham. Rapidement, nous allons lire quelques passages bibliques. Nous lisons de Matthieu 10 au verset 1. Et leur donna le verset 1 à 3. Kolo abengaki basali na yepa pesi bango pouvoir to makasi ya kubengana et les guérir. Bilemu mabe toute maladie, maladie nyonso, toute infirmité. To pasi nyonso ezali na mutu. Louez et exaltez notre Seigneur. Il n'a pas mis l'accent seulement sur la proclamation, mais sur la confirmation. Directement, du premier établissement des 12 apôtres, le Seigneur a donné l'ordre de proclamer la parole, de proclamer l'évangile, et il a immédiatement associé la confirmation. Nous lisons encore dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Mais ceux qui auront cru seront suivis de ces signes miraculeux. À mon nom, ils chasseront des esprits mauvais. Ils parleront avec des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose qui ne donne la mort, ils ne feront rien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous disons Amen à cela. Immédiatement, après la résurrection, le Seigneur allait rassembler les siens et leur a donné l'ordre de mission, c'est-à-dire les mandats divins, et il conclut ainsi aux malades, ils imposeront les mains et ils seront guéris. Les deux choses allaient de pair. L'annonce de la rédemption accomplie par le sang de l'agneau sur la croix à Golgotha, et ensuite la confirmation de ceux qui étaient venus à la vraie foi. Dieu ne fait pas que des paroles, mais se tient derrière ces paroles. Par ses actes, et il confirme encore aujourd'hui ce qu'il a dit et promis. Nous lisons encore dans le livre de Jean 14 au verset 12. Jean 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en accomplira de plus grands que celles-ci.
Que le Seigneur soit remercié pour cela. Cette parole de Dieu est entrée dans le corps et l'âme de frère Branham. J'aurais voulu vouloir compter combien de fois il s'est référé à cela. Il avait deux passages bibliques. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, de même les œuvres plus grandes que celles-ci. Et de la même manière, les paroles d'Hébreux chapitre 13, au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ensuite, le prophète de Dieu a développé, parce qu'il est le même, il fait le même chose que celle qu'il faisait autrefois. L'accent a été mis sur le fait que ce n'est pas moi, William Branham, qui fait ses œuvres, mais le Seigneur ressuscité qui fait ses œuvres. Et puis frère Branham a mentionné les passages bibliques où le Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui est à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14 au verset 10. Jean 14 verset 10. C'est exactement ce que frère Branham a répété. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Seigneur qui est présent, qui fait les œuvres, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ensuite, frère Branham dit, encore ici, avec des paroles simples, je n'ai encore sauvé personne. Je n'ai encore guéri personne. Je n'ai encore délivré personne. Je n'ai encore donné la vie éternelle à personne. Ça, c'est le Seigneur. C'est lui qui a fait tout cela. Je ne suis que son serviteur. Mais c'est lui qui fait toutes ces choses. Il sauve, il guérit, il donne la vie éternelle. La rédemption totale. Il fait tout. Comme il a fait autrefois. Peut-être, nous allons lire un autre passage biblique. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 4 Éphésiens chapitre 1, verset 4 et 5. Je lis le verset 4. D'abord, verset 4. Car c'est en lui qu'il nous a élus dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant sa face. Chers frères et sœurs, nous disons Amen à cela. Disons-le avec un cœur sincère. Le dernier message n'est pas adressé au monde entier, mais commence ainsi. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Ce message s'adresse à nous. Nous qui pouvons témoigner comme il est écrit dans Éphésiens 5.
que nous avons été purifiés par le bain d'eau dans la parole de toute tâche et de toutes ces rides ayant existé doctrinalement. Des tachettes et des rides ayant existé par les enseignements. Nous sommes de ceux à qui la parole s'applique, sanctifie les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous faisons partie des élits qui peuvent maintenant vivre les derniers messages, la dernière action de Dieu avant l'enlèvement. Et nous disons merci à Dieu le Seigneur de ne pas avoir seulement promis son serviteur le prophète, mais de l'avoir mandaté et porté les derniers messages sur la Bible. Et il devrait ainsi nous relier de nouveau à Dieu et nous préparer jusqu'au jour glorieux du Seigneur, qui est tout proche. Nous lisons encore un autre verset, tiré des versets chapitre 1, verset 5. Éphésiens chapitre 1er. Il nous a prédestinés dans l'amour par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Là aussi nous disons simplement Amen. Il nous a prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Et bien-aimés frères et sœurs, tous qui ont été prédestinés se réjouiront aussi maintenant de pouvoir vivre un service de guérison divin, tel que il a eu lieu de milliers de fois au cours de 33 années pendant lesquelles Frère Branham a exercé son ministère. Et nous puissions vivre en direct ce que Dieu a fait dans notre temps. Et je suppose que nous allons maintenant entrer dans la phase finale et vivre l'action surnaturelle de Dieu. Frères et sœurs, pendant ce service divin de guérison, j'étais assis autrefois au deuxième rang tout devant. Et j'ai vécu tout cela, moi frère Franck, de manière très particulière. En écoutant les services divins, pensez à vous comme si vous étiez personnellement présent. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous et avec nous tous. Sikoyo tokolanda deuxième partie ya méditation na biso. Oyo ezali lite ya William Branham ateyaki na Carcouche, Germanie, le 19 août 1955. Sujet tout moto ya likambo ezali ete être conduit par le Saint-Esprit. Boyoki malamu. Il y a plusieurs milliers de personnes ici ce soir. Singa ite batu bazali ebele lelo na pokwa oyo babetu pe ebele pe bazali libanda. Kasinga na zwe bisabino te ata ozali libanda Yesu alingi yo alingi te yo salela ye. Je vais maintenant appeler la ligne de
sikoyo ngai nako nona lobeloko moko lobi na pokwa ntango nazalaki kosala ndeni ya priere molimo elobi na ngai te ezali na groupe moko ya bato bazalaki na liboka mobali bango bazali kokanisa ete ngai nazali kotanga mayele na bato bakanisi ete ezali soloka to kotransmettre makanisi yango nalobaki ete lelo ngai na kosala réunion ya kobenga bato te na ba oyo bazali na banimero te na kobenga ba oyo bazali na karte te mpe bokomona ete oyo nkolo asalaki lobi ezalaki makambo minene mpona ete ya eshuwaka te ta kotika biso te ezali yesu kristo amen. eza pasi mpona ntango naza koteya na mboka na ngai na amerike naye na posa ya interprete te me ntango naza koya nete awa na allemagne nazali koteya interprete ezali pasi mpona nasosolisa ye bavision ngai nazali komona makambo na komona lokola televizio eza pasi mpona ete moyen ya kota na vision ngai naza komona eza te. C'est pourquoi esengi ete moto oyo nali nabondela mpona ifa ya liboso na ngai mpe nzambe kodiscerne makambo eza kati na ye. awawa toza mwa ata bapli de 100 karte ya mpona kobondelela bato mpe tokobondela mpona moko na bango tokobanda na oyo nimero ya liboso. tala karte na yo soki mpe yo oza na yango kasi okoki kotelema te ndeko aza pembeni atangeli yo nimero na yo mpona ete soki babengi yo okoka koya ti liboso epai ngai nazali bakobenga yo ata yo ozali epai oza olali bino bokoka bakoyano liboso kasi bovanda mena kimia bo baza malade baza na karte batombola maboko ata epai nini yo ozali ata oza libanda botalao soki moto moko abiki awa emilie to eboluku to bakobika pai baza kuna na libanda nyonso ozali kotalela kondima na yo. namoni ete awa na kati ya lisanga oyo bato ebele batomboli misapi bazobela lisusu baye na bavelo na bango batambolaka te bavelo ya bakoka. nana esenga bino eloko moko bino bozalaki na bareunion na ngai nyonso. eske nzambe alakisi bino ke nazali koyebisa bino ya solo soki ezali ndenge wana boloba amen lisange elobi amen. kasi sasa yiki boningananingana te bozala na kimia mpona ete bato baza koningananingana ezali koatriste molimo santu. moko na moko na bino alobi ete nkolo simba ngai soki olobi kaka na motema na ngai nakobikisama obikisi ngai nakosalela bomoi na nga mobimba mpe nzambe akozongisa epai na yo okozala na sante malamu. kasi bino botala botala bolanda oyo nyonso ezali koloba ezali ngai te. ntango molimo eza kokita likolo na ngai nayebaka lisusu te nyonso ezali kozileka ki ntango bakoyokisa ngai bande nakoki koyeba susu makambo nini elekaki. soki bino bozali koningana boza yango epesaka saint esprit mawa kasi na présence ya nzambe bozala vraiment na kimia bozala na méditation. soki ozali koningana nzambe akoki kokutana yo te kasi bozala bo baza na kondima mpe bazali vraiment pie na miso na nzambe. soki eloko moko ekomeli moto awa na liboso ezali kondima na moko ndenge azali awa eza kotala kondima na ye.
tokitisa mitema na biso mpe tobondela tata na biso ozali likolo tokitisa mitema na biso tata na biso ozali likolo nazali kobondela yo oya koede biso na pokwa oyo mpe molimo no ezala awa mpe loboko no ezala likolo na biso nkolo Yesu Kristo soki okoki koyoka mawa lelo lisusu kolo lakisi ete yo ozali oyo azali na bomoi pasi kwaki ete bato nyonso bakoka komona yo ete ngai mosali no naza koloba ya solo likolo na yo tekisa yango nkolo ete basumuki nyonso bakoka kobikisama mpe bamaladi nyonso babikisama na kombo na Yesu amen. lelo oyo mosiko nga mwasi oyo azali liboso na ngai tomona na ye nano ata mokolo moko te kasi nkolo ayebi ye ngai nano namona ye te kasi nzambe ayebaki ye liboso mema yawa mwasi oyo azali oyo azali na bondima boyebi ndenge nayebi yango molimo na ye ezali koreceptionne to koyamba liloba sikoyo azosentir kaza na présence eloko moko ezali ya plus qu'un homme plus c'est naturel nalingaki ete soki bokoki komona yango na miso na bino kasi mwasi azali mwasi allemand est-ce que ye moko atatola soki réellement ezali la vérité aza na molimo moko malamu mpe ya kimia likolo na ye soki ezali ndenge wana serte tombola mosapi na liboko na yo ngai na mwasi oyo entre biso na ye molimo ezali sikoyo wana likonzi na moto mwana mwasi oyo azali mondimi mpe molimo na ye ezali na molimo ya kimia kati na ye lokola vraiment Yesu Kristo azali na femme samaritaine bazosolola abeti ngai naza motu ngai ezali kokutana ngai na ye liboso lokola Yesu Kristo akutanaki na mama samaritaine wana mpe basololi ti na masolo na ye koyeba eloko nini ezali koleka kati na mwasi ezali lolenge moko mpe mwasi oyo ntango basosola ye probleme alobi ete na ndimi ete yo ozali profete alobi mpe Yesu abisi ete ezali ngai profete oza probleme mpe ndeko na ngai ngana oyo toyebani te soki Yesu nzambe akoki kolakisa ngai makambo ezali kati na yo kondima soki alakisinga makambo na yo okondima lokola mwasi oyo na pui la femme samaritaine est-ce que bino kuna ozali bana baza mpe na kondima assemble mundu olobi amen sasa ye puta mosusu okoprononce jugement likolo na ye ndeko mwasi oyo ozwaki baproblème mingi yo ozalaki moto na kandakanda mpe kobanga mingi ozali komona ete eza bamoma ozokoka kotelema te mokongo na yo ezali kosala pasi mpe fokofoko na yo to foi ezali kosala pasi mpe esalaka te soki ebandi kosala yo okomi moto na kanda sasa ete nazomona lokola televizio yo na kati ya hopital bazosala opération eza mpona foi na yo te kasi eza nde mpona mokongo na yo baza koopere yo baza koopere yo na bavante est-ce que naza koloba ezali ya solo soki ezali solo tombola mosapi na yo mwasi atomboli mosapi na ye ezali ngai te Frère Branham kasi ezali molimo na nzambe oyo likonzi na moto nde ezali kolakisanga makambo bokoki kondima Yesu Kristo asekwa kati na bakufi molimo kondima na yo ebikisi yo ndeko mwasi zonga na ndako na yo mpe yo obikisami nanayebi eloko moko ntango makambo ezali koleka
yo ke eloko moko ekoti kati na yo quelque chose qui semblait te eleki dire, eloko moko ezali koloba c'est na la yo fin ete de ma vie. oyo ezali suka ya bomoi na Est-ce ngai vrai? Oui. ezali solo Si mwasi ya ndima c'est le cas, lève la main. soki ezali ndenge wana tombola mosapi na yo Alléluia. alleluya Maintenant, sasa hivi bino nyonso à l'intérieur et à l'extérieur, na kati mpe na libanda c'est l'attitude de Dieu à ton égard. ezali ndenge yo oyeli pembeni opusani na nzambe nzambe akopesa yo eloko yo nde ozali à la personne kosenga qui était ici. mpe nzambe akopesa yo lokola apesi ndeko mwasi oyo mpe bino na kati ya auditoire bonzala na kondima bozala na confiance na nzambe akokokisa yango Jésus a dit, yesu kristo je suis alobaki venu pour que vous croyiez, ngai nayaki mpo ete bondima que sa grâce soit sur vous. ete ngolu na ye eza likolo na bino La dame âgée qui me regarde, o mwasi yo mokolo azali kotala ngai azali na crois-tu que Dieu diabete va te guérir, ma ondimi soeur? ete nzambe akobikisa yo Oui, c'est vrai. Crois-tu que ezali Dieu t'a solo guéri? bilendimi ete yesu kristo abikisi obikisami Tu peux deja être en bonne santé. omene Tu as ozali na prié sante malamu Dieu pour qu'il t'aide. yo obelaki nzambe Madame, asalisa avec yo les lunettes ici, mpe mwasi mosusu aza na linete awa quelqu'un te fait monter sur l'estrade. Tu as prié et j'ai ndeko senti moko amati wa ta likolo foi na m'attirer estrade vers toi. mpe M'a fait kondima no prendre ebenga conscience de toi. likolo na yo Amen. amen Cet homme m'est inconnu, moto oyo ngai na ye toyebani te sikoyo mais Jésus te connaît. me yesu ayebi yo Et maintenant, il est ici. sasa ye mpe aza liboso na ngai Bien, je suis un faux prophète. soki te ngai nazali profete ya lokuta kasi yesu kristo Tu es le juge. ye nde Crois-tu azali de tout ton oyo cœur? azali koyeba Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? mitema na biso yo oyebi Et ete que je yesu suis son azali serviteur? mwana na nzambe mpo na ye Tu mosala es na ici ye pour une raison quelconque. yo ozali mpo na likambo moko songolo Dieu le sait. ngai nayebi te kasi nzambe ayebi yango soki alobeli Ce ngai sera uniquement en son honneur. soki alobeli ngai kozala mpo na lokumu na ye ya ye nzambe mpe le reste ekozala yo na nzambe yebaki nazali koloba ya solo mpe elobisi biso ete nkolo na biso asekwisaki kati awa ntango naza koteya moto akufaki mpe azali kati na biso awa ondimi yango Tu n'es pas ici pour toi. yo ozali ya mpo na yo moko Tu es te ici pour quelqu'un d'autre. yo ozali ya kosambela mpo na moto mosusu Cette personne n'est pas ici. moto yango azali awa te Cette personne est dans une autre ville. moto yango aza na mboka mosusu nazomona ville moko monene nao namona ville monene boye te De grandes rues natamboli na bamboka ebele ya où minene de gens se promènent. kasi namoni sosa ye mpe na ville yango bato ebele baza kotambola eza na allemagne Ça ressemble à ça. Géographiquement parlant, ça ressemble à Berlin. epai yango nazomona eloko eza lokola ville ya berlin C'est une femme. ezali nde mwasi moko oyaki ozosambela mpo na ye Elle est au lit. mpe namoni mwasi yango aza na mbetu C'est pourquoi elle n'a pas pu venir. na ntina na yango azali na makasi ya koyawa te Je vois que quelqu'un la regarde. nazotala yango neti na tv namoni bato bazotala eza bamedecin nayoki makambo bazoloba me nakoyebisa bino te oyo nini balobi me ndenge naza komona D'après ce que ça lui fait dans le dos, lokola na mwasi wana sclérose. ezali astrose to mokongo pasi en plaque Est-ce que tu astrose en crois? plaque eke ondimi Est-ce ndeko que tu crois ondimi makambo oyo que si tu lui imposes les mains, soki yo okei potie il maboko sera guéri? Je te prie, ye mon frère, akobikisama mpe na pamboli yo okende na nkombo na yesu tia ye maboko akobikisama pour que tu obtiennes ce que tu pries. mpe Amen. kolo akokisa eloko nini oyo eposa na yo Au Seigneur, ezali alléluia. kosambela alleluya Ayons la foi. tozala kaka na kondima La femme devant moi, oyo mwasi oyo azali liboso na ngai nga mpe na ye toyebani te
Je ne connais pas ses vêtements. Nga na yebi ete mwana mwasi oyo. Namona yepi nanu te. Je ne connais pas les vêtements ici, mais le Seigneur te connaît. Mais ndeko mwasi Nzambe ayebi yo. Et il est le seul à pouvoir t'aider. Ye nde azali ye moko akoki kosalisa yo. Yo oza konyokwama. D'une maladie de la vessie. Yo na vesi na yo epai ya kosuba na yo eza pasi. Nzela masuba yo eza pasi. C'est sous un verre. C'est ça qui montre que c'est la vésicule biliaire. Eza lokolo oza na mwa libanga eza kokanga masuba na yo. Dans la vésicule biliaire, tu te vois dans un hôpital. Nazomona yo na hôpital moko. Yo moko po ozali infirmière. Tu travailles dans un hôpital. Yo salaka na hôpital moko. Vestimentaire. Namoni olati teni ya ba infirmière. Ondime te Yesu Kristo akoki kobikisa yo. Oh nkolo. Tu es si présent. Yo ozali vraiment kati na biso. Ces choses merveilleuses. Kuna kokokisa makambo ya malamu kati na biso. Tikete molimo na yo eya. Pesalisa mwana mwasi oyo. Je bénis cette femme. Na pamboli mwana mwasi oyo na kombo na yo. Bien guérie. Pe akoka kobikisama na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Ayez foi. Bozala na kondima kati na Yesu Kristo. Bobanga iloko moko te, bozala na dutu te kasi bozala na kondima. Cette femme âgée. O mwasi musu ya mukolo. Juste à côté d'elle. Namoni molimo za pembeni na ye. Au troisième rang. O wana za na troisième rang. Ye tension za komate makasi. Soko za kondima na mutema no mobimba. Zamba kobikisa yo. Amen. Tiketi nkolo apambola yo. Ondimi yango na mutema no mobimba. Yo koki kosurmonte kanda na yo. Yo oza mutu na kanda lisusu. Pe na diabete ezosala ete oza makila ezokotambola bien te. Des fois ozalaka koyoka makolo na yo ekomi pio lokola mutu akufi. Pe oza mutu ombo na kanda na buto olalaka te. Namoni olali na mbeto na yo pongi ezali koya te. Yo ozotalatala na libanda. Ozotala soki tongo ekotana air nini. Pe na tongo yo ozali mutu na kanda mingi. Ezali kaka Nzambe nde moko akoki kobikisa yo. Pusa nawa. O nkolo tata na biso ozali yo likolo. Salisa mwana mwasi oyo. Tikete molimo na yo ekita likolo na ye. Pe nazali kotelemela molimo na mabe. Pe naza koyebisa ye bima na mwasi oyo. Na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Sasa ipi. Yo komi kimia. Molimo ane kimi. Namoni mena okomi vuma muto azali muto na kimia. Soki eza solo tombola misapi na yo mwasi atombola misapi na loboko na ye. Ekozala kaka molimo ane kokima soki ozaka na kondima. Eloko moko eza kopekisa o mata watangu naza kobenga yo. Ezalaki ne molimo mabe. Aningaki te yo yawa pono zwa lobiko na yo. Po ya yebi ete Yesu Kristo azali awa. Pe ayebaki te sasa epi kokende na ye. Kende zonga na ndako na olala lokola bebe. Amen. Bino kuna na libanda boningana ningana te bovanda kimia. Bozala na dutu te pe Nzambe bozongisela bino nyonso tu sante na bino. Ndeko ndimi te Yesu Kristo akobikisa yo na mokongone ezosala yo pasi. Soki ezali yango telema. Ezali kondima no ebikisi yo. Amen. Omoni yo nalingi koloba boza na tina carte de prière te. Boza na posa kondima. Mutu oyo mususu nga pe na yebi ete kasi Nzambe ayebi ye.
pengai na yebi ete toza bato toyebani te tomona na pete kasi Yesu Kristo mwana na Nzambe na présence na ye tozali sasa epi oya Nazareth ayebi likambo na yo soki alakisinga problème na yo kondima na motema no mobimba soki ezali ndenge wana tombola loboko na yo bandeko na ngami Molimo Santu ayebi moko na biso awa eze eloko ebombani na ye eza te biso tokokoba kaka na série de prières mais nalingi ete ezala vraiment malamu soki yo ondimi soit yo ondimi te est-ce que yo ondimi yango o mwasi mosusu aza mokolo oyo aza à peu près na 3e na rangée elandi ye mpe aza na problème na ya mokongo mpe aza mutu na kando ondimi te Yesu akobikisa yo soki yo ondimi okozwa lobiko na yo nazomona molimo moko ya mwindu molimo moko terrible bovanda kimia bovanda kimia bovanda kimia ezali epilepsie maladi oyo na ndeke amen mosusu mpe kuna na se ye mpe aza mpe na molimo wana ya mwindo wana molimo oyo ya ndeke ekweyisaka ye oyo alali na mbetu telema ndeko mwasi telema ndeko mwasi oyo olali na kiti oyo alati chemise ya pembe telema mwasi oyo alati chemise ya pembe telema na kombo na Yesu o nkolo na ngai nazali kobenga na molimo oyo libanda na kombo na Yesu Kristo bima libanda amen bokoka kodute te me bozala oyo nyonso bosengi Nzambe apesi bino yango amen bozala na kondima ezali nde kondima na yo yango nde ezali kosala eza kondima na yo ozali kopesa yango lokola likabo epai na Nzambe ezali ngai te frère Branham nayebi bino kutu te nakoki kokende bien epai moko na bino mena kokoka yango te me eza kondima na yo eza kondima no nde ezosala yango kondima kati na Nzambe kuna na se kuna na kuliboko mosusu kuna ya mwasi namoni ikonzi na moto etelemi likolo ya mwasi moko baza na problème ya cardiaque pe aza kosouffrir makambo na mutu mwanshi okuna oyo atia maboko ne na mutu yo oza mutu na kanda obondeli mpo nete nakoka kobenga yo tike tobikisama na kombo na Yesu Kristo ngai mena fo nalanda ndenge Molimo Santu eza kotindika ngai ondimi ete sasa epi boza na présence na ye eza na présence na Nzambe ye ayebi bino ngai nayebi bino te bokondima na mitema na bino mobimba bondima Yesu Kristo ko mobikisi na bino na nzoto mpe na molimo soki Nzambe akokisi oyo ndeko azali koloba aza kosenga bokondima oyo ezali mpona lokumu na Nzambe namoni ndeko ayo atotombola mutu pe pasi na mutu na ye terrible mamo de tête Nzambe azolakisa ngai ete babetaki ye lisasi ezwaki ye na mutu mpe azokaka ezali ya solo eza na mutu moko aza na yo awa sasa epi oyo mpe aza kobela eza mwasi na yo mwasi oyo aza kobela mukongo pasi eza so na mwasi mosusu mpe na mwana mwasi mosusu ozosambela mpona ye azali aleki yo na mbula ezali mama ya mwasi na yo
pe ye pe azana ba problème na makolo na ye maladie ya makolo azokuwa kotambola te ozondima ngo ete Yesu Kristo akobikisa bino nyonso yebake mena esili oyo osengi Nzambe akopesa yo na famille no bobiki onkolo tikate mawa na yo ezala likolo ya mutu oyo pepesa yo posa motema na yo kotalaka bozwi ya ngolu na yo na kombo na Yesu Kristo amen alleluya. Si vous pouviez croire, soki bokoki kondima toutes choses sont possibles. tout est possible na oyo azali na kondima Qui croit. amen mpona oyo azali na kondima nyonso ekokokisama Là-bas, tout au fond, kuna na suka vraiment il y a une femme qui naza komona mwana mwasi moko azali na tuberculose to bapota na poumon soki yo ndeko mwasi telema Dieu t'a guéri. Nzambe abikisi yo Chez toi, zonga na ndako na yo mpe zala en bonne santé amen croyez seulement. bondima kaka Toutes choses sont ete makambo nyonso ezali possible na oyo azali na kondima Oh, c'est une fille aveugle. oyo naza komona mwana moke oyo ya mwasi aza na miso ezomona te Courbez la tête, s'il vous plaît. bino nyonso tu bokitisa mitu na bino bokitisa mitu na bino moko tatombola motu na ye sasa Ne ete relevez pas la tête. botombola mitu na bino te soki nalobi na bino te Le chemin de l'âme est la vue. oyo nzela ya molimo ezali nde miso Cette petite fille oyo mwana oyo ya moke ya mwasi aza na tata na ye de la guérir la puissance. soki ngai naye na force akobikisa ye nde nasali yango me nakoka te Ce Dieu-là kolo kaka nde akoki kobikisa ye a un esprit aveugle. eza na molimo moko ebomi ye miso soki nzambe akobenga na molimo oyo S'il vous plaît, priez. be bitobondela biso nyonso mpe tondima na mitema na biso mobimba Il est certain que beaucoup ont des sentiments étranges. nabuki bato ebele baza na basentima étrange bazali koyimayima yango na kosenga bino nyonso na kati to na libanda De me laisser parler à la jeune fille. botika ngai naloba ngai na mwana mwasi oyo bino bokisa mitu na bino Dieu lui rend. Si Dieu lui rend, soki nzambe afungoli ye miso na koyebisa bino tu ne peux que lui demander nakoki kaka kosenga nkolo de baisser la tête. bokitisa mitu na bino mpe bozala bato bazali na mabondeli vraiment nazosenga bino Frère Branham a demandé que chacun baisse la tête. kolo frère Branham abete moko na moko akitisa mutu na ye Précieux Dieu, je tiens cette pauvre petite fille. kolo olamu na tie mwana nasimbi mwasi oyo mwana moke oyo na nzoto na ngai En pensant ce soir, mpe naza kokanisa na poko oyo kouta na wuti mosika na mwana na ngai Rebeka ya moke ya mwasi quand je ntango natikaki azalaki kolela tu m'as envoyé kasi namoni totindaki ngai awa na mboka na Allemagne mpona mwana mwasi oyo moke nous sommes indignes. biso tokoki te nkolo Indignes. kasi yo nde okoki o nkolo Fais que cette petite fille sala ete mwana moke oyo mwasi oyo akoka komona retrouve la vue. akoka komona lisusu Donne-le, Seigneur Jésus. nkolo nakobondela yo kokisa yango Miséricordieux. nkolo na ngai Yesu Kristo zala mawa mpona mwasi oyo mwana moke oyo eleki A aveugler ses yeux. puissance meme oyo ya nzoto molimo moko mabe ekangi miso na ye Puis redonner la vue au nkolo kokisa yango zongisa ye molimo na ye mpe molimo ekima kokisa yango mpona lokumu na yo ya nkombo na yo na nkombo na Yesu Kristo que toutes les têtes soient courbées. nazosenga bino mitu nyonso ezala kokita mitu nyonso bokitisa yango sasa ete satana na molimo na oyo emonaka te Tu n'as pas peur de moi, okoki kozobanga ngai te mais tu sais, me oyebi eloko moko tu dois obéir à
ete yo faut obéir na Yesu Kristo pe na ye na kombo na yo na kombo na Yesu Kristo oya kufena ikunuta kuna na Golgotha pona kusikola biso koya secours na biso pe kosalisa biso pe lokola mosali na ye nazana kondima ozana droit moko te likolo ya mwana oyo pona ete droit na yo ezaki retiré kuna na Golgotha Yesu azana droit nyonso na kombo na ye na telemi awa bima mulima mabe na kati ya mwana oyo na kombo na Yesu Kristo okoisusu koipusa na pembeni na ye te pona lokumu na nkolo pe basanzoli na kombo na ye kasi mituna bino nyonso ezala ya kokita mutu moko te telema parce que y a de grands dangers mulimo ekoko bima ekoti likolo na yo mutu ozotala y a de grands dangers ya kosakana na makambo na mulimo bino nyonso bokita mitu na bino botombola mena mitu na bino boko akotala sikoyo mwana mwasi oyo Nzambe azongisi miso na ye pa bandi komona eske mwana ya mwasi ozomona ngai tala bato kuna omoni bango andimi amoni tombola maboko na likolo na Yesu amen atomboli si sasa ipi tala ngai frère Branham siko zwa loboko no chana zolo na ngai na zolo na yo ndeko mwasi atie loboko. Chers frères et sœurs, maintenant nous avons tous entendu. Chers frères et sœurs, bandeko basi pe mibali maintenant ngai frère Frank nako yebisa bino sasa nous avons ipi tous entendu biso nyonso toyoki ce que Dieu a fait lors des services de guérison oyo ndenge Nzambe asali na 1955 service en ya guérison na 1955 na Allemagne et nous allons encore entendre tokoyoka lisusu d'autres services de guérison service ya guérison lisusu misusu et c'est vraiment ma préoccupation oyo ezali vraiment posa na ngai makasi pe naza koloba yango oyo mobeko likonzi Nzambe apesi ngai est lié au fait que elobi ete tous les élus baponami nyonso du monde entier na mokili mobimba soient familiarisés bakoka komesana avec ce que Dieu a fait, na pas seulement makambo avec oyo les Nzambe prédications, asalaki kaka na mais koyoka mateya avec la te confirmation kasi na nguya na ye ndenge ezalaki kosala mosala kokokisa liloba na ye et que nous ayons la foi ete biso nyonso tozalaka na kondima que le Seigneur se manifestera ete nkolo moko de la asalaki même na frère manière Branham akosala pe na au biso milieu de nous. katikati na biso Nous allons vivre biso nyonso de tokobika grandes choses avec makambo Dieu. minene na Nous Nzambe remercions le Seigneur topesi nkolo de merci nous mingi avoir tous mpona ete apesi biso donné nyonso l'occasion d'écouter. tokoka Soyez kozwa bénis occasion ya de koyoka la bénédiction bozala oyo du Dieu bapambolami Tout-Puissant na mapamboli na au Nzambe nom na saint nguya na de kombo Jésus. na Yesu Amen. Kristo oyo ya bule amen.